Donc le docteur Ahmed a la partie positive. La partie positive, les ali va planter boyer na sali pour traiter hémorroïdes, pour traiter tension, pour traiter diabète, pour traiter c'est ça le partie positive. Troisième locolo à papa. Donc papa ou azana problème, il y a troisième locolo oyo abotama bongo alingi sikoyo a développé un moment et na troisième locolo ezalaki nango déjà malamu. Mais au fur et à mesure, et comme on peut être taille nango, donc pour moi, il besoin wana pour na koya ozongisa papa na taille normale. Prostate tant ebandi kozwa maladie, ezu maladie, organe wana ezu maladie. Nde ekomaka prostatique, c'est-à-dire tous autres traités prostatique. Prostate c'est l'organe, tant que côté maladie comme prostatique. Maintenant, la prostatique, tu as une estrophie à prostate, tu as un cancer à prostate, tu as une infection prostatique. Papa, ou azana libala, azana ye na problème de que o abima na basebele. Prostate d'abord, tant que âge est avancé et se développe pas. Et ça, la inflammation mon corps naturelle. Dès que les ambassades qui non, prostate il faut avoir volume. Les autres volume tant que âge est avancé. Maintenant, volume wana est naturel. Maintenant, tant que prostate c'est comme un problème, c'est que l'appareil génital mobimba est un problème. Ah bon? Appareil génital mobimba est un problème. De quoi comme la difficulté à Masuba, donc il faut bâtir sonde. Tant que bâtir sonde, c'est que papa a dit sur ma coquille, il y a que sa maman a commis donc est commis un problème plus one. Voilà. En gros, mon arakénon, tant que produit un ékeyi, résultat ça la cas positif. Pourquoi? Parce que eza eloko na yebi malamu. En plus eza eloko na zotam sango na nzambe. Parce que moi je soigne, c'est Dieu qui guérit. Force bandeko bazana ba problème il y a ba faiblesse sexuelle, nazali na cassia tension. Bandeko bazana ba problème il y a tension, ils ont dérangé bango et nazali na iba femme. Ou ezali pour la bandeko basi. Bazali na ba problème à tolo mke pour na développer tolo na ye. Toza pe na iba o pour na développer sima na ye. Nazali Permet de l'obakelo komoko maboko la maladie te. Tant ozo boko la maladie lobeko boma yo. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. Je jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pour na dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcer spermatozoïde. Iba. Pour la colisanzoto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pour la Batomiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte boy. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange tout. D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fois de tenir sur OK, va pas moucher non style non, oui. Pas habitué pour de ça par 48 heures. Ah, entre là ma qualité na moni hein. Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta
ba parfum pe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa. Pour na biso ezali pas cité tozwa mibongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Esengo ezali anga ya ko retrouver bino na émission Bolinganga Mingi tribunal présenté donc par monsieur le juge. Vous allez bongo connecté na Chebiso Télévision, chaîne Oeko Kanina yo, chaîne Oepesara bino basango. Nazali na esengo ya koyamba docteur Ahmed Oyazali bongo médecin traditionnel, Oyazana expérience il y a plus de 15 ans. L'autre lobela bongo na thème na biso ya prostate. Bande ko belé bazana poto oya diaspora mingi ba beli ba maladie belé mais bazu solution te. Voilà. Na elibino muntu oya kopesa bino ba référence pe ma kambo ya malonga. Merci na yo mon président chic depuis quelque part na pression beauté. Merci na équipe technique nyonso ya Chebiso Télévision, na moni M17 Mayinga, moi si Bonzambe, madame Lydie na pression beauté pe bandeko nyonso balinga biso. Na kopesa beauté. Bonjour docteur Ahmed. Bonjour papa. Bonne santé. Oui, Nangolo Nzambe. Lelo toyambi na Chebiso Télévision, chaîne Ekokani na yo, tokolo blabongo prostate. Oui. Déjà pour l'introduction, pour na bandeko non ba yebi opena profondément te, so ekoki ko introduire quelque chose. OK, ngai nazali docteur Ahmed oyo nazana Kinshasa. Vi cabinet na ngai ezali na Lemba Foire na avenue Lobefo numéro 17. Wana place oyo Dr Ahmed azosa la musala place wana cabinet na biso le 20 oyo ezoko kisa 20 ans depuis 2002 bandaki ti lelo ezosala 20 ans na même adresse même endroit donc eza à féliciter parce que lelo tomona ebele azalaki awa kimia komia pourquoi donc ndenge tozosala wana ezolakisa logique ya musala et ndenge tozosala ya malamu yango esali ke non na kolo lipango azo dingaka tozala na place na ye yango lelo na souci vraiment ya bandeko nyonso bazana malade souci wana ke bozo ba guérison yango docteur Ahmed aye liboso na bino na ba itando ke na bino na partout bozali na yebisa bino o ezali vraiment ba cause to ba conséquence ya ba maladie oyo ezotake biso na nzoto pona koyeba kopesa solution na ndeko nyonso azana malade partout dans le monde. Très bien. Alors, nous avons un esprit, il y a un chrétien. Parce que nous sommes docteurs, nous avons sa tradition, nous avons oui. Donc, docteur Ahmed Azali, chrétien, et je suis prophète. Donc, vous êtes prophète? Oui, je suis prophète. Et Moussala Nabiso Ndenge Papa Lobi, et Kota vraiment, et Kota te ezalaka déjà. Parce que dans le monde traditionnel, ezali na bakasa bakasa nyonso ezana bakasa ezana pouvoir ya bazakalara ou bachela kabatu ezana ba pouvoir ya domination ezana pouvoir boy donc c'est-à-dire ezana ba partie wana docteur Ahmed abenga ngo partie négative. Très bien. Donc le docteur Ahmed asali la partie positive. Le partie positive ezali ba plante boye na sali pour na traiter hémorroïde, pour na traiter tension, pour na traiter diabète, pour na traiter boye. C'est ça le partie positive. Mais le partie négative eza oyo bango bandeko wana bazo salela keno apesi kisi moko po bakanga papa moko boye azana libala na ye azana bana na ye belé ale ndeko moko boye jeune fille moko boye akangi azui en otage et bana wana bakomi ko souffrir. Donc partie négative wana de docteur Ahmed qui kota kama kambwana te parce que naza mosala nzambe. Très bien. Alors le tolobla bongo ndina uta ko sa na annonce dangai prostate. Cabinet nous a à l'âge de 2002. Oui. Tu na 2022. Oui, na 2022 cabinet na biso ko kisi 20 ans. Okay. Donc ezali tant au cabinet et salamaki na place wana na avenue Lubefo wana eza place au cabinet donc to installa ki cabinet place wana et nde ezali ke non tellement zwaki
année wana totiki yango kaka année wana pour que bato bayebaka ke non au fur et à mesure bannée ezomata eza nde baage oyo année ezokokisa cabinet na biso ezokokisa yango ntango ekokisi 20 ans je crois que le 20 oyo ekozala vraiment esengo makasi na cabinet na biso ya célébration oyo tokosala mpona 20 ans ya bureau na biso et ekozala vraiment nazo annoncer déjà bapatient na ngai ekozala na promotion moko wana ya traitement mpo bandeko oyo bazawa donc consultation nyonso ekosala mofele ekosalama gratuit et première soin tokopesa gratuit bakisi mosusu etikali wana nde akoyeba kozwa yango na mwa montant moko ya moke. Pourquoi? Parce que cabinet na biso ezofete anniversaire nango toza na cadeau kopesa bapatient na biso te eloko tobongisi mpona bango yango wana. Voilà, ça va tokotana l'essentiel, tokobanda le plus petit jusqu'au plus grand. Tokobanda par exemple neti na kisi oyo na moni otie liboso toyebi te tobenga ngo kombo pomade IBA. Elingo lobani IBA. Oui. Bandeko yango. Donc ka pomade ya oui. Pomade IBA wana ezali pomade moko oyo ezali mpona ba 3e lokolo ya papa. Donc papa wazana problème ya 3e lokolo oyo abotama bongo alingi sikoyo a développer ngo mwa muke et na 3e lokolo ezalaki nango déjà malamu mais au fur et à mesure et comme ko perdre taille nango. Donc pomade IBA wana mpona koya kozongisa papa na taille normale peut ko développer taille ya 3e lokolo papa. Donc ngolo ba sexe. Oui. OK. Alors ego salama ego za l'appliquer comment? Donc application ezali ya libanda kopakola c'est massage moko léger, massage moko léger à chaque jour. Traitement nango ezozwa 21 jours parce que ezalaka combiné na ba kisi ya ba force, ezalaka combiné na ba kisi parce que ndeti ya 3e lokolo tango ezo perdre taille nango. C'est-à-dire hémorroïde. Combiné na kisi mususu non, bakisi kaka traditionnel. Okay. C'est-à-dire donc tant on le kozaki na 3e lokolo ezalaki mulai comme copé de taille, c'est-à-dire azan hémorroïde moko lié makasi. Okay. Tant nazo be combiné na ba produit mususu c'est que to copé sana ki sa hémorroïde, to qui sa force, to qui pour que tout ça la résultat malam tant to ça la développement biso il y a 3e lokolo papa. Très bien, merci Obi ba benga na kombo ya IBA. Oui, voilà. Kombo ya IBA. Voilà, to longena na IBA, a tu expliquer biso importance nango siko to kota bongo la mituno ezali très important na auto kolo bango na thème ezali bongo prostate. Mais docteur, mais quand on peut expliquer biso parce que les kambu ya prostate toyoka selon certaines personnes que ceux qui mobali yazo bimana basi ebeli aza na vie ya mobulu ndia ko bela prostate. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, place wana question wana ezali na 2 réponses. Très bien. Prostate d'abord eza maladie. Lelo bandeko mingi balobaka tozo traiter prostate, donc to traitaka prostatique, c'est-à-dire prostate ezali organe. Organe eza na nzoto ya mobali, eza na nzoto ya mwasi te. Très bien. Eza na nzoto ya mobali, eza organe moko o ezo servir ndeko mobali na ba fonction mibale. Côté ya ko fonctionnement ya bien ya spermatozoïde donc ezo kende na nzoto ya mama pour que liquide nango wana o ebimisaka wana ezo aider ndeko spermatozoïde akende ti place so akoki kosala ke abimisela biso produire biso bébé. Et le mama prostate azosala ke masuba na biso tomo nango ezala malamu. Maintenant prostate tango ebandi kozwa maladie, maladie, organe wana maladie, nde ekomaka prostatique, c'est-à-dire tozo traité prostatique. Prostate c'est l'organe, tango ekoti maladie ekomi prostatique. Maintenant na prostatique tozali na estrophie ya prostate, tozali na cancer ya prostate, tozali na infection prostatique. Très bien. Maintenant tango oyo infection wana ekoti nde ebimi maladie na kati ya organe wana. Et côté ya bandeko kozwa basi ebele na koki koloba oui. Pourquoi? Parce que ezate ke kozwa basi ebele ndenga zo bimana basi ebele nde sali ke prostate wana ezwa problème. Mais ezali infection o a réussi na basi wana ebele oyo ye azwi. Infection wana esali ke ekomi makasi parce que ndeko o akokozana infection o sangisi ba infection ebele. Parce que ndeko akokozana syphilis oyo azali na blénorragie oyo azali na infection boye. Maintenant tant oyo zo sali mélange ya ba infection. O sali ke infection est comme na niveau ya makasi. Et qui kozwa na organe wana.
organe wana maintenant tant que ça la relation sexuelle et ça la que ba mouvement auto ça la wana ba mouvement wana ça la que et ça la prostate et ça la mouvement à chaque temps. Très bien. Et ça organe tant que ça la mouvement à chaque temps et comme le moment moko et lembi tant que lembi infection tant que koti aller détruire en directement et détruire en directement. Yango côté bande ko lobaka kino soki mobile azo manamba sebele aza facile ya kobela prostate et izali à partir ya wana bon on a katiote docteur bon ba marié ou bazana kateli balo oyo ka ki abela prostate tout ça biaza ngine kutundumba te to ka ba pasteur msusu abela prostate. Est-ce que ça dit à quoi? Oui, yango na lobaki ezana deux réponses na kopé ça wana. Papa oyo azana libala azana ye na problème te que o abima na basebele prostate d'abord tant oyo âge zo avancé et se développe pas et ça la quand inflammation moko naturelle dengeza basala que non prostate il faut zoka volume et zo volume tant mutazo âge zo avancé maintenant volume wana est naturel mais tant infection ekoti ne ekomisi yango et jusqu'au volume ya mabe et comme la difficulté ne à partir wana papa obando komona que non azo pisser azo bimisa pression mais pression ezo kene musika te donc azo mona ke masuba ezo komele kaka pembeni wana pembeni au fur et à mesure tant il y a sali remarque wana mais a beti remarque wana kara ne ko sala ke au mona e bandi ko sala ke masuba e komi ko bima bimi ekati aye kuna zo pesa ka pression mais ezo bima ezo kata si ce cas zo traité ngo kakate et muntu musu pa ko sala azo zo ba produit o isa approprié pour na maladie wana azo songo na niveau ya médecine ya mundele. Très bien. Mais est arrivé que non ezo traitement wana ezo en efficacité te par rapport ya prostate na niveau commis dès que sala ke ndenge azo zo azana confiance à qui ça zo or qui soit ezo sala le côté prostate ezo c'est grave au moment là la muki boye est bloqué azo sous balisouté et ça que vessie est tondi a comme koyoka douleur na bas ventre pourquoi parce que masu bezo balisouté musu c'est comme ko bimé na ba goutte a ko biso docteur ngai masu banangi comment bimana ba goutte na sala na journée moko na ko ko subata 15 fois pourquoi il manque na ba goutte. Très bien. Il manque na goutte wana ezali prostate déjà est commis déjà na problème maintenant tant prostate est comme na problème c'est que appareil génital mobimba est du problème. Ah bon? Appareil génital mobimba problème. De quoi comme la difficulté à masuba donc il faut bâtir sonde tant bâtir sonde c'est que papa azali suna makokite ya ko sepelisa maman a commis donc est commis na problème place wana voilà sikoyo peut-on faire l'amour chaque jour genre neti ba marié balinga ko bimana moi si chaque jour et ko poser les problèmes oui et ko poser les problèmes parce que ezali nzoto nzoto au fur et à mesure ezo sala mouvement au moins pourquoi muntu kebebaka mutuka mutasombi mutuka sika azobi manango chaque jour monter réseau travailler chaque jour et que ça là que comme moment moko boye monter et salinini monter et bandi kolemba le même que nzoto mutu au moins que tant mutu azobi ma du jour au jour ezo sala que non ezo ou affaiblir l'organe, ils ont affaibli, les bande comme ça va comment azo accompagner on a bas stimulant. Voilà. Donc tellement Monica sala chaque jour a comme quoi accompagner on a bas stimulant. Sans le savoir que non, n'engue nazo accompagner on a bas stimulant oh et ça nazo kende vers impuissance. Donc à coup t'en impuissance moi ko mêler brise que boyer a mêler ben stimulant et ça les côté. Mais même souvent le bazaba jogo, bazaba yange, yata melite yabia docteur ablo ko de sala ngel lokote bazali bateti pe bazali ma nzoto ezali loko moko ya ko sakana ngote ke ya ko forcer kango parce que tant azo sala bongo azo sala ngo donc azo sala ngo de temps en temps azo ebate que non azo affaiblir nzoto nzoto et ko bimile problème moko bo ko bimile brisque et ko sala surtout prostate wana tant déjà j'ai problème et j'ai anomalie. Il faut qu'on look beaucoup plus au traitement parce que dans le bakango sur 100% il y a intervention chirurgicale à la prostate réussite est à 10%. Bah docteur nyonso au baza ya ezala au baza na poto ezala au baza kishasa bazola ndangai au amonia ako boyelango to leki na expérience wana. Très bien. Sikoyo ezala ka traiter na kisi nini
est-ce que il faut qu'on ait une tradition na biso tout faut qu'on ait une mindele qu'est-ce qui est plus rapide? OK, ce qui est plus rapide est traitement traditionnel. Pourquoi? Na traditionnel tu retraiter mutu organe wana izongi normal comme ko fonctionner normal. Mais na mundele il y a une intervention chirurgicale. Or, tant que c'est l'intervention chirurgicale à prostate, et ça a un loco balongoli. Tant que balongoli, et c'est que difficulté maintenant il y a spermatozoïde et comment ça. Déco, à ça c'est une probabilité à opérer sa système. Pourquoi? Parce que fonctionnement wana eloko esala ke liquide wana ebima pour que et accompagner spermatozoïde et osade au moins ndenge ko basala intervention chirurgicale a ebisa soka zo sala régulation a santa ka loko la spermatozoïde ezo lingeya mais a mona ngote azo sentir loko les lingeya mazo mona ngote. Pourquoi? Parce que basali déjà intervention chirurgicale yango na pesa ka bande ko conseil tant ozana problème ya estrophie à prostate ozana problème ya cancer à prostate ou infection prostatique pour lucate basala yo intervention chirurgicale luka ozo traitement traditionnel pour que yo prostate na yo ezonga ko fonctionner normal soko ke ko dépenser bambongo belé parce que intervention chirurgicale surtout awa na Congo awa na hôpital o ndeti bangali mabani intervention chirurgicale les autres ba 5000 ba 5000 mais ce que comment on ndeko aye et pas docteur Ahmed aye na problème à prostate docteur Ahmed a bissé mon montant mon boy azoganga oh docteur Ahmed azo traiter des malades wana soko ke na ngona mdele oko dépenser mbongo ebele mais docteur Ahmed azo traiter yo pour que nzoto esonga normal otikala normal puis mobibatili wa ekoya kozona. Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas possibilité il y a bon développer système milangi na bino to ba emballage parce que la plupart des gens bazo mon bino boye bazo confondre na sorcellerie traditionnelle bazo mona ba bi ba ngwazande bato ba mbikudi bazande bato ba nini côté on vous pensez comment? Oui, déjà ils en a commande ils en commande auto sali pour na ba bouteille na biso to sala logo ya biso moko. Tu sais tous en a monde de côté na modernisation donc il faut biso peto kende mais or c'est à ce qui concerne les traditionnels ils a eloko moko ya ko moderniser ngote parce que c'est la tradition. C'est la tradition. Si donc, bouteille c'est la tradition. Donc, eloko yango wana tosali ba commande ya ba bouteille na biso. Ce qui est yé, bazo sala ba conception ba logo, toko chango, okomona ki tant toko ekoza déjà dispo, to bandoleka pour que bandeko ba ko. À ce qui concerne conservation de propriété à dini donc on a vraiment docteur Ahmed azokangona bokebi parce que ayebi oyo ezali nzoto ya mutu. Voilà. Alors question c'est lingai comment est-ce que vous se procurez ba kisi na bino ezala par commande ou timboka moko boye ou vous faites ça ici au Congo? OK, donc ba produit na biso ezali oyo salama awa na Congo. OK. Donc nazana équipe oyo na tinda kabango juste ba koti ba forêt ba ke kozulanga ba kisi o na tangeli bango ba kombo. Très bien. Ba ke ba zulinga tant ba ko ya nango na niveau ya bureau ali docteur Ahmed ye moko akozwa temps ya ko sala ba produit wana ya ko examiner ba produit wana parce que ba produit on so ba mona oyo avant toute fangana na bimisela binongo docteur Ahmed Melakango, docteur Ahmed azana batu oyo a traitaka na famille amoni ke non mutu boabela ka malade boy tong na bimisi kisi moko ya sika malade wana il faut na traiter na nouye tong na traiter na moni résultat malam après na ye avec bino aye avec bino et yango lelo omoni beaucoup plus ebele baso le kana na ba TV ngana kendaki boye na kendaka boye na Équateur na banini mais on remarque que mutu wana so ye place ya salaka le premier ti le 30 okute ka wana maintenant akendaka ba forêt yango wana boye na butu na molili donc on ne comprend pas. Mais docteur Ahmed azana équipe oyo bakendaka ba koti zamba ba buki banzete bazui banzete basombi banzete na oyo docteur Ahmed a commis la kibango par rapport à commande na sali donc ba yenango né na 8 ans ya ko sala produit donc docteur Ahmed aza loko la ba ndeko mususu te mutu mo ba sali ba produit a PCA te kelai voilà ngai na teka ba produit te docteur Ahmed aza docteur parce que j'ai fait la médecine mais traditionnel eza eloko na botami na ndako na biso na kuti yango c'est pour cela tant na sisi ba classe na yo komona keno ezana ba produit mususu na médecine ya mundele ezalaka te mais na traditionnel ezali c'est pour cela docteur Ahmed a se basa trop na traditionnel yango monaka kenon tant ba produit na ekei résultat ezalaka positif. Pourquoi? Parce que eza eloko na yebi malamu en plus eza eloko na zotambusa ngo na nzambe parce que moi je soigne
c'est Dieu qui guérit. Voilà. Donc alors à part prostate vous avez une expérience sur la maladie nini à part prostate parce que surtout le trop prostate on croit que vous avez kawana oui maladie monsieur ezali oui ba maladie ezali belé lokola ba diabète ba paralysé ba tension ba épilepsie ba maladie lokola ba myome ba fibrome ba kyste ba myome ba niokakao ba stérilité à la côté ya papa to côté ya maman ba infection nyonso en général ba hémorroïde ba asthme ba kosukosu pema ba bronchite donc ba maladie za tellement belé oyo nazo traité mais ba maladie on a traité za lokola mbasu eza lokola maladie ya nzoko ezali ba maladie oyo na gérard vraiment vie nanga mobimba na koki ko traiter yango te. Ok, très bien. Alors, pour nous, na minute aux ala YouTube, sur la plateforme YouTube, Facebook. Oui. Alors, est-ce que vous avez possible de quoi en Europe, aux États-Unis, à parvenir à traitement là? Oui, papa, bah produit n'angezo qui est partout dans le monde. Okay. Partout presque dans le Bazali. Ça s'est fait il comment? Il suffit seulement de quoi bengi na plus de 143 89 97 78 138 plus de 143 89 97 78 138 soit à Tindin de Colline à cabinet dans la Limba Foire, on a venu le Befou numéro 17, juste en face, il y a 7 de Chauffard, cabinet Zawana. Donc, possibilité, les alliés, Oyo, Nazo, Tinde, la bande de Cognon, sont partout, Bazali, na Liban, na Boka, les alliés, na agence, tous en la poste à l'État, tous en la Lambert de Paris, tous en la agence tellement ébélé, au Nazo, Tinde, produit. C'est-à-dire, Ndeko, O, Azali Banda, na aussi la consultation, na téléphone. Voilà. Na bengue, na téléphone, to sololi, na expliquer la façon où Yazoyoka. Et à partir du diagnostic, on a détecté malade des places boyé et na yebi année. Et ça li année combien d'années né na koyeba à partir tant nazo salele bakisi na yeba kino maladie dirait par exemple 10 ans pour na sili sango na 21 jours il faut na ça la dose ya boy. Donc et ça ndenge na ça soki pe asali saki déjà ba examen azana ba résultat na ye a ko scanner ngo atindelinga na tangi ba résultat ngande na koyeba sélection ya ba kisi na osala parce que ezana bande comme sous bazo benga a obenga lo docteur nazana posa ya uku force nazana posa iba nazana posa bo tangi ba komba ba kisi oh soki osali bongo ezalo kola yo okomi docteur ngana komi lokola commerçant. Très bien. Parce que oh docteur Ahmed aza commerçant te ngana te ka ba produit na ngate c'est-à-dire yo poser kana yo docteur Ahmed ayebi maladie na yo à partir ya maladie na yo docteur Ahmed akoyeba sélection ya ba produit ni na kosala pour que a traiter yo voilà a traiter yo donc ça il y a une différence entre commerçant na docteur voilà. Donc ba commerçant za ba o bozomo na bazotambola na ba bassin na mutu ba okende koteka ndeti pomade boye o pomade boye 2000 pomade boye 3000 kiso boye $50 kiso boye là ce sont des commerçants mais docteur Ahmed a commerçant. Très bien, merci beaucoup, docteur Ahmed. On continue, il nous reste peu de temps. Les bases signaler. Bisso. Alors, qui si ils ont prostate? Oui, tous en a infection prostatique, tous en a acacia prostate, tous en a infection prostatique oyo. Donc ils allaient produire mon corps oyo ndeko azana na problème ya prostate pour que ndeko tanga zui traitement na ye. Traitement nango ils ont direct 14 jours. Très bien. Na 14 jours tous une déco azongi ko fonctionner normal ce qui ba tchaki déjà sonde wana nde me makabiso tina 21 jours pour na koyeba ko traiter total ka niveau ya masuba ndenge pression ezongi poto longole sonde wana ndeko azongi la ko suba normal donc ba produit za wana il suffit seulement que non ndeko nyonso azolanda oyebi ko sana papa na yo ozali na mobali na yo ozali na ndeko na yo o abela ka problème ya prostate wana ko lukate o dépenser mbongo ebele basala intervention chirurgicale soki osali wana eza o contribuer na liwana ye parce que ndeko wana akotika la inapte bongo vie mobimbati liwa ekozwaye mais soki o contribuer que azwa traitement et pas docteur Ahmed c'est que osungiye vie na ye et continuer ndenge nzambe a sala ke ndeko wana a vivre malam. Tout ceci des minutes sili rapidement en quelques secondes de présenter l'essentiel ya ba kisi na mot par mot. OK, oyo ezali kisi ya demander force eza pour la force pour la bande force o ezali acacia pour na
bandeko bazana ba règle douloureuse o ezali savon acacia to sali po na bandeko bazana ba infection ya peau nazali awa na uku force bandeko bazana ba problème ya ba faiblesse sexuelle nazali na acacia tension bandeko bazana ba problème ya tension ezo déranger bango et nazali na iba femme o ezali po na bandeko basi bazali na ba problème ya tolo mke pour na ko développer tolo na ye toza pe na iba o pour na ko développer sima na ye nazali na pomade aqua yangoyo ezali po na ba ndeko oyo bazali na ba hémorroïde na bango ezobima libanda ezobima libanda nazali na mukadi awa ezali po na hémorroïde bandeko bazali na ba problème hémorroïde mukongo esalaka pasi azokoka te nazali awa liboso na ngai na awika spermatozoïde bandeko bazana ba problème ya ba spermatozoïde donc ba produit eza tellement ébélé il suffit seulement yo bengi okozwa solution ya problème na yo et docteur Ahmed alobaki eloko moko babokola ka maladie te tango zo bokola maladie lobe ko boma yo dépense wana salango pona bana bomba mbongo pona bana pour que lobi tango yo kozala te bana ba vivre malamu lokola yo zali mais tango yo zo dépenser pona mwana o bakisi na ndako ya tension to diabète wana lobi akoboma yo okomona ke bana na yo bako telengana traitement eza wana na lobaka pona guérison na yo na tuna kaka veti être guéri si tu veux être guéri oye pas docteur Ahmed okozwa guérison parce que nzambende abikisaka. Voilà, rapidement tozo kabwana yo opesi numéro na contact opesi adresse na yo pour la 1e fois parce que tozo kabwana bande kopé opesi message moko clé na bato nyos bazana niveau international au bazotala. Ok, numéro nangai ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 soit cabinet ezali na Lemba Foire l'avenue Lubefu numéro 17 Lemba Foire avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya stade de Rome ya Témoin de Jéhovah eza place au cabinet zwami wana na mboka ya RDC na province ya Kinshasa oyo tozali na capitale awa plus au cabinet zali pona bandeko bazali banda na ebike ebele ba kosibino ba charlatan baleka kebele baskoke bino bambongo bamsupa tinde bino ba produit o esimba kite docteur Ahmed azo senga bino bo pese ma chance et okomona ke docteur Ahmed tanga koleka na ndaku na yo akotika esengo na ndaku na yo parce que docteur Ahmed aza Mosala Nzambe et en dehors ya ko traiter batu boye soki ba kaisa spirituel docteur Ahmed azoka temps ya ko bondi la bandeko baza déjà na ba produit na ngai bazo zwa déjà traitement docteur Ahmed azoka temps ya ko bondi la pona bango bayebi tango bazo landanga bayebi ke docteur Ahmed azoka temps pona ko bondi la pona bango et yango ndeko kolukate maladie wane bomayo docteur Ahmed azawana o eza temps ya guérison temps guérison ko ki pona maladie na yo soki okufi na maladie wana ezaka kayonde mutu o sali ignorance yango ebomio mais soki olongoli ignorance docteur Ahmed aza kolanda âge ya docteur Ahmed était pour lingi papa moko azana suki ya pembe mandefu ya pembe yenda azana expérience koleka docteur Ahmed pour traiter okomona ntango obwaki mbongo kuna obwaki mbongo na libulu mais docteur Ahmed aza wana pour que apesa solution na ba problème nyonso boza nango. Numéro de contact? Oui, numéro de contact est plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 on est allé numéro de docteur Ahmed cabinet dans la Lemba Foire l'avenue Lubefu numéro 17 en face ya mbote zate. Oui, na pesi mbote une équipe nanga mobimba oyo tozo travailler na bango secrétaire nangai Denise Mambo et na muto azo tala makabunyo so etali contrat ya makabunyo so tozo sala na cabinet et papa na biso Géry oyo aza vraiment muto moko ozo landela makabunyo so à la lettre et na pesi mbote na mwasi nangai oyo libale zo sala makalate mama Nadine Lomboto. Donc mutu oyo azalaka tout le temps wana kopesanga conseil papa au monitango mutu asali commande il faut que la ponctualité ya kotindela ekisi na ye ndenge sengeli et kolandela traitement na ye à la lettre donc azawana pour na kopesanga conseil que non soki na zimbonga mutu na direct pour produit na ye ekomela ye et na lukaka kolandela mutu l'état zata à des fois ngai na kokozana faiblesse moko mais tango ya zolo bilanga ba bloc wana ezo sala ke ponctualité logique na makambo ya musala o ezala vraiment na pesi ba mbote bele place azali et na pesi mbote mingi na bandeko nyonso basala nzambe o bazotambola na bosolo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici qu'on va se séparer. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux
à nous regarder à travers vos smartphones, vos tablettes, vos portables. Merci infiniment pour ça. Merci à l'équipe technique de Chebiso Télévision. Merci à Chic Mokadi. Merci à Mlisette Maïnga. Moi, c'est Bonzambe, petite sœur à Jésus. Merci à Marie Chiamba Fleur de Rose. Merci à Balobi Papa Jean Kapinga depuis Belgique, mon sponsor officiel. Petit Bazo Zelama Solo. Merci au boss Eric Mandala. Eric Mandala, mon patron. Merci Nayo. Na pesi bino nyonso Baibolinga Chebiso Télévision mingi na mandak na bino Tambe abattre la bino. C'était donc monsieur le juge, l'émission est tribunal. Restez donc scotché. Bon, zappez votre programme. Je vous retrouve d'ici la semaine prochaine. Bye bye. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makam na landelaka papa wana mukolo. Yo jeune garçon mo. Kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mi Congo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mu Congo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcé spermatozoïde. Iba. Pour la colisanzoto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné. Faiblesse sexuelle. IST. Hémorroïde. Diabète. Hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont ya Tokinte, oui. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas me faire un style non, pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobukanate. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto ekiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali basi te. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.